Mango ezali make-up lolenge basi bachaka babote na bango na langage clair langage clair oyo basi ndenge bachaka make-up est-ce que ezalaka mabe to ezalaka malamu bato bakomeli biso abi ke no bolo bla lisolo o puisque tozali komona la plupart ba problème na kati ya poto surtout na ba foyer na biso ezali kamuya make-up yango le toko débattre ngana bino to ngana la reine et puis na intervention na bino esika bozali na ba téléphone to tie likolo obengi biso opesi point de vue na yo nini omona kana tamu basi bazali ko tia make-up est-ce que pono ezalaka kitoko to pona ezalaka mabe yango téléphone ezali plateau ezali ko pesa mutu no so soit 2 minutes na numéro za likolo obengi ozu yango o intervenir o lobi na biso nini oyo mona ka mala parce que make-up selon histoire ne va pesi biso ali que non ezali pe koboma mabala oui ezoboma mabala po ete ezana basi mususu mona olinga na mobali tanga robengo kana caméra na tongo na yuki no ketia fo de te oyo no bambi periki na moto siko ezo sala vraiment bien vraiment te biso babengi biso ya mingi babengi penza babi ke to make-up pe kolobela ngo papa vraiment batomboki esali bango pena pasi po omona mwasi atie vraiment motema mwasi akobala mais nzoka mwasi wana aza complexé aza mingi complexé vraiment kaka ndenge la reine zinga zali koloba keno to yeba est-ce que make-up ezalaka malamu to ezalaka mabe tango batazo babengi biso abi keno il paraît peu limité na ba église ba bi que non soit ne parce que make-up ezali ka poudre te ko ipe bozala chapeau bochaka na mutu na ba tir sil o bozo vimisa misu boye bo vimisi munoko bo vimisi makabu nyoso yamba bitolo bila en général bango ba liba mona que non moi si naturel c'est qu'on naturel to tchaka ba kitambala to ni je ne sais pas ba dit il paraît bimi ko tena ba prophétie mais ngana yebi ke make-up même bisona bino elombo benga anta mama zo bonga so nzembo ya kitoko oya papa filobo pe keba na mopepe nzembo otolinga ngo mingi ba auditeur na biso ba obalali na biso balanda ka biso oyo kanisa Allô? Allô? Tu as mis téléphone? Oui, allô? Allô, dis-moi la musique qui paye aux alliés. Allô? Oui? Allô? Le bas déjà, on a déjà la ligne, tout ça, on a d'ailleurs. Allô? On dirait Kati azo kabisote. Bandela kobenga tozali toujours kozela yo na intervention na yo. Donc Mibali peut bosser l'intervention puisque Bino Bozali copé sa raison. La reine Zinga, Mibali balobi que non basi bazali kobomba ma basi bazali kozala babengi bango basi ya miyibi. Ah basi ya miyibi ndenge. Kasi puisque tango o mibombi déjà po yiba libala po yiba mobali po mbala monyo ndenge za kitoko mingi arabi a moi so kitoko tikana na chamutu. Ozo la saka ba photo maquillage o chaka ba maquillage mkoloye na ndako bale. Okomindoki.
Donc comme il me pour la beauté naturelle. Donc pour la beauté naturelle, il y a pas na mutu kaza na intervention kuna. Toyoka nini o azali. Maman na Vanessa. Allô? Allô maman na Vanessa. Tozo la toyoka yo. Olobi nini? Olobi nini? Ah, ok. Ya. Ba bebi no basi bokomi ko vivre ka na make-up. Allô? Oui, tozolanda. Batu bazolanda ebele. Tozolanda? Ouais. Menga na yoka bino mabe. Na yebi te biso tozolanda kitoko, tozoko kitoko vraiment 100%. Ok, na pesi mbote pa bandeko nyonso baolanda biso. Ako intervenir te amukie naza na mpe déranger tout la bami bo comprendre. Bon, thème eza thème vraiment wow. Neba esi na komantaki na bai ke ezaka eloka ya mutu na mutu équilibre eloko nyonso bonga équilibre fo ezala. Kosemaki eza mabe te d'abord déjà de nature nga mpe naloba solo nakoka mpenza te komichacha ekebo ezongisi gauche droite non oyo nde nakokosala nasalaka mpona kosemaki nalingaka mingi kose présente presque ndenge nazala naturel mais mpona bandeko naotiala mama mimi ndenge alobi aya na réseau na ye oui eza na bandeko na biso mosusu ya basi aye basu te donc ya maquillage ya fete ata azobimaka normal azokende lede lawa akozwa amipeteki ndenge nde tolobaka na kikongo donc amitondisi nango nzela azokende fete donc visage na ya normal bato donc bayeba yango su te eza mabe mpe na kati ya ndako epai ya mobali na yo ebongaka vraiment mama ntango oza na ndako foni na ozala propre na naturel mobali na ofa monaka oyo lolenge yo ozaleli ozomona eza bien oleke ovandi na kati ya ndako na papa ozwi so betondisi biloko ebele na elongi eza mpena mpe malamu te en plus na ndenge ya sante donc bamekap oyo ebebisa mpe bilonga bato ebele enunisa mpe nokia sa noki donc parce que eza baproduit donc chimique tolinga donc tolinga te eza donc baproduit moko fo ozala mpenza nde na bokendi nango koma koutilize yango ozomona le reste bon moto na moto acomprendre yango kaka ke ekoma akokozaela mpo etokopesa mpe ninke conseil na ndenge ya bien na eza na bandeko mosusu ozongo na ndenge ya mabe na équilibre surtout na ndako vraiment oza no propre mo poudre kaka otie etu ya mokie to doki yo donc ekozala propre elobi kaka te fo otya donki nde bamakiage ya makasi wana na fo koevitaka donc nayebi te soki ndeko moko to donki nde mosusu akoki mpe kosungama yango mokie oyo esengeli intervenir po eza time moko na ndeko mosusu place. Merci mingi wana ezalaki tete Teresa mama na Vanessa poupée Barbie. Merci maman na Vanessa. Donc ye moko sponsor officiel ya Photoflore. Merci mingi pour na soutien na yo bato ebele bazokolela. Merci mingi continuer toujours na mosala nde tokopesaka Nzambe raison un jour na bobo na biso eloba vérité makese. Merci mingi. Vraiment lisolo moko ezali abadi ke no mwana mwasi abali. Merci maman na Vanessa tokati. Bazalaka ciao. Bazalaki kosola mobali na ye na telefone na ba WhatsApp na ba Facebook. Okay. Ti mukolo mwasi pe azali koya libala mwasi auti to ba mboka mususu to ba tokolo ba kauti Afrique. Toujours sur téléphone mususu. Allô mbote ndeko. La compagne déjà. Je comprends déjà. Oui, ambio pela de Segonios. C'est ça malamu. Oza en ligne, bato la non live, balingi ba intervenir.
Et où tu as pas d'ailleurs? Yo kama tu moliam. Amen. Alobi ke kocha make-up zamabi. Mais kocha produit selon volonté ya mutu ndenge mutu alingelaka. Nayebi ke kocha produit na make-up eza ndenge moko. Eloko moko, oui. Complexe aza na eloko moko na nzoto na ye wasepela nango te alingi nde achange produit mpe eza ndenge moko lokola so eza na te moko boya noir obi eza na te moko bosepela nango te omoni kifo natia produit mpona wana ya teint clair soki na ye te soki na ye clair nakoma kitoko eloko neti tosala na intérêt soki otia produit intérêt nango mpona okoma clair okoma kitoko makeup mpe eza ndenge moko bato bakoma batia ba makeup ya transformation oyo namoni ezali makeup ya transformation eza makeup moto atie yo ochange totalement eza susu yo te wana eza normal te wana ochange lokola personne na yo okomi mpe moto mosusu wana eza su kitoko te produit mpe moto toboyi te moto akoki kosoigne mpo na ye kosoigne mpona wana ndenge moko ya propre mais kotia produit lokola moto oyo bayebi te oza na te moko boya chocolat bie omitumbi tokema moto amoni ekomi mondele mbala moko wana eza lokola ochange kibomoto na yo mbala moko eza kitoko te wana eza kitoko te omoni produit ena makeup ya transfer ya transformer ezali ko comprendre lingala nanga te comprendre très bien ozomba kamo malamu vraiment na sepeli vraiment ya eza ndenge moko kana neza ndenge moko na mutatia ka produit na makeup ozotia ba makeup wana transformation oza ndenge moko eza bato baza na complexe bamilingaka te azomona aza kitoko te fana tia produit na kitoko te sans makeup so na tie makeup te na bongisi te na nga te na tie bapoudre te na kitoko te eza lokola aza mpe na complexe amilingaka te parce que eza na bajeune fille mosusu soki atie poudre te obima libanda te soki atie basili wana na miso te akobima libanda te parce que azokomona aza kitoko te kitoko na ye dépendaka na baproduit na bamakeup wana obie produit ya nayebi te wana eza nde eloko ya moto mentalité ya moto moto soki azokanisa bongo ezali yango amona yango eza lokola eza maladi moko boza na complexe moko boza na maladi moko ifo kotravaille yango ifo kotravaille kibomoto na parce que ifo tomilinga ndenge tozali ata oza noir oza chocolat moko boya bien elasite koza mabe kokoma pembe eza te so okomi pembe okomi kitoko non apliske mpe mibali mosusu naloba na moke ekota mibali pardon kososola biso te eza mibali oyo baventrier parce que mobali oyo ya solo oyo alingaka mwasi nayebike mwasi mobali atala na intérêt na liboso elongi atali intérêt na elongi mais kaka elongi te kitoko mwasi fo yeba ntango ozolinga ye fo yoka na ndenge aza mayele asololaka bien eza kaka tomonika kitoko mbala moko okei mbala moko non ifo totala kitoko ozotala mpe motu ozotala motu aza kitoko me eske motu esalaka eske aza mwasi mpenza oyo nakolobaki ok mwasi oyo nakopresente pa bato eza na basi mosusu akozala ne kitoko aza kitoko aza omoni bango oyeba oyo aza parfait nzambe adesine ayebi me aza ni mayele te na motu aza motu mo bokomene place bato bazata oyokisa osone bolandaka kitoko te bolandaka mingimingi motu ya mwasi motu esalaka eza nde très important yango nazali nayoka mpona oloba en tout cas ma sœur en tout cas ma sœur merci mille merci oyebi ke malobolobi eza très important mpona ngai mpe nde nalobaki produit na makeup eza eloko moko eza vraiment eloko moko biloko mibale eza wana te eza eloko moko mpo moto azotia makeup ntango nyonso na moto oyo azopakula boto nyonso eza molongo moko merci vraiment mpona intervention na yo olobi vraiment bien
tokotiango aparte mpo wana mpo ozotelisa elongi. Oui. changer te okomi pembe makasi ekomi eza normal te bazobebisa nde mito ya bato soki moto ozosala produit moko boye mpona otelisa bato elakisi bato biso bato noire nzambe asala biso noire toza bato te toza banyama bato baza mindele nde baza bato ifo tonindima ndenge tozali so tokomi ochange bapona biso yango bandele bamona biso toza bato mpenza te parce que toyebi place touta te tokoka koyebaka identité na biso te toza banoire mais tozokoaccepta ngo ki banoire na biso te tomuti okoma bamindele tozotoka baproduit tozosala barecherche na ndenge nyonso mpona tochange bapo na biso eza nde mawa ya solo. Merci mingi toli kolobela kaka na ba auditeur na biso bazali kolanda biso na live na biso. Merci mingi vraiment pour l'intervention na yo. MQ event ba obaye biete MQ event. Ye Queen Mada. Yende azali Queen Mada côté ya beauté ya mwasi yango azali kolobana biso ke no basi bolinga kotia ba make-up ya transformation te kasi bolinga kotia ba make-up oyo ko soigner po na yo afin que otikala toujours naturel. Pour oyeba explication nyonso wana bo contacter MQ event donc Marcia Kinanga event ye azali spécialiste na ba po na ba décoration surtout na basi balinko bala ba mariage boya epai na ye akosalo make-up akitoko oyo kozala transformation mais oyo ko garder beauté na lokola ndenge bozomona la reine Nzinga donc akobanda na suki na misu na matoi azokita malembe et ko déranger te ola mukana tongo ola mukana poko papa ko sepela toujours vous allez toujours ko garder beauté na yo ili ko ba keno transformation de make-up vous allez ko tia petit ba so ba yeba monter hein donc il faut ko trouver spécialiste on a mikole koya to kuluka peto sala live to sala pena Marcia azala a live expliquer biso ndenge ni bino basi poko ko sala ba make-up akotianga vraiment la reine Nzinga ko sokola vraiment elongi vous allez kolanda biso no akosokola elongi ye moko Marcia akotianga pena ko makienga vraiment makié botala pona yo afin que bo exagérer te nini okoyi ko tiana pona yo ndenga lobi ke po ya noir po ya pembe na po o ya chocolat bon modèle no so basi afin que bo ba ko garder toujours ba beauté na bino na te parce que ba make-up mususu ezali pe ko bepisa bino mona ke nozo chamo mais maman la Vanessa utikoloba awa et ça va pas moto on komi ko comme vous a jeune fille ya ba make-up et ça vraiment moto bato donc voilà que non bobeta na YouTube to na Facebook MQ events boko mona nyonso etali make-up etali décoration ba mariage ba fête na bino so ba anniversaire makambo nyonso ezali Marcia Kinanga events na mikolo koya to ko tira no publicité na ezali déjà ko bonga ba boko mona que non musani ni ya sala oui, kapona na o etali bo mwasi to yambi appel to koyoka intervention allô oui allô vous en live vous en ligne déjà na batozali koyoka yo oui allô bonne nuit biso zo ka très bien kanga place aux amis diminuer volume à télévision il y a place au taille la biso biso zo yo ka déjà nyonso atala lingale aux amala mu puisque bato bala da biso mingi lingale ok biso ko expliquer la lingala lo bana yo ok. Also, nós ela é très breve, mas eu vou ser um pouco breve. Para mim, essa aqui é a minha opinião pessoal. Essa que maquiagem é é uma coisa de ter a personalidade. A maquiagem é uma coisa de ter a personalidade, de se aceitar como a pessoa é, de ter, na alma de dizer se eu escai. Quando a bicho imagine fia seconde bolo biki ba mama na biso to commencer la make-up on dirait petit déjeuner na dîner. Imagine fia nous sa génération na biso au moins na obi makali banda pamba ke na magasin moko boyanga mpokuna. Donc sans make-up et moité. Pour l'avenir qui nganda ke tina avenir net na 10 kilométrage na métro de la voiture donc ça petit make-up não não se sentem pessoas, não se sentem ser humanos, se sentem parecem minimizados. Como a irmã que acabou de passar aí, ela disse muito certo que
nós nos humilhamos. Por isso é que estamos a ver na nossa sociedade também, as coisas não estão a avançar, a pele preta está toda a se minimizar e o branco está toda a superior de nós. Por quê? Porque nós não, em primeiro lugar, nós não nos aceitamos conforme nós somos. A personalidade, porque muita gente, muita jovem, que é a juventude de hoje, até as crianças. Você vê uma criança que ainda nem sequer 15 anos completou, já tem unhas, parece que... Enfim, dá nojo nos olhos das pessoas. Uma menina de 14, 15 anos já se maquia, parece que nem as profissionais se maquiam assim. Então, isso é algo de... Alô? Alô, tô só banda, tô só Caio. Isso é uma coisa muito grave, isso é um erro muito grave, porque a pessoa depende da maquiagem, a pessoa depende de que se eu não me pintar, não posso sair fora, não posso me apresentar no meio da pessoa. Isso é uma coisa psicológica, que já é a psicologia já estraga a mente, a pessoa fica dependente, a pessoa se sente insegura, a pessoa se sente minimizada, a pessoa se coloca num lugar e não deveria ser assim. Isso não tem nada a ver. Todo mundo lá numa campo que eu me vale barubanga bicho tete, só que tu bicho saca toujours põe meu colicolé, põe meu susso, tu com avanço te. Tu vai ter pôr na libala, tu vai ter pôr na libala, mas tu já na põe pôr na bicho moco, tu põe na só tu sabe que fica pôr na mobile, pôr na nossa libala, nós não vamos avançar. Então temos que ter a capacidade de compreender coisa na capacidade de colocar aqui, tu já bem na nzulu, tu fica na nzulu, tu vai ter que só que nzulu, não que fica coisa de tomate com cuida de não. Se baseia toujours kaka ke libala libala siko vina nga na lola libala ezalite ya lola to non nga final na yebi ke soki na mina bima na kende sika na misali propriété pessoal non possible de make-up mwana fana nazoloba noke bana 14 mwana bango talaka bakata manzaka ya milai vraiment osala bamanzaka ntina niveau wana te mpona nano osonga mama na ndako ndenge nini yo moko nano hygiène pessoal na yo etalaka bakata bavimba totondisili yo na miso bakasolo ya mbula po te ezala bien donc eza makambo moko boye ezali yango na lobiki eza capital eza moto donc azomibebisa personnel sans koyeba azokoma dependente donc azolinga koto makeup ekoleka komilinga ye moko atie makeup comme assurance ya vie na ye eza mabe makasi en plus mpona kokende sokota produit na makeup nde bolobi eza eloko moko pourquoi parce que makeup eza na baproduit chimie produit mpe ya kopakola eza mpe produit chimie alors tant tozopakola yango ntongo midi pourkua tozosalela yango eza comme do tokende kutu na maladi cancer te tokolo ya kati te cancer ya poso nano tokokoma tan rugosa okokoma pele oza na omwana tatina okokisi kutu 30 te me poso atota cara fica já toda rugosa fica toda quer dizer não sei isso é uma coisa tão nojenta notre famille baki naza boye naza noir naza pembe naza chocolat naza ainsi de suite não importa mais naye baki onga nazali nakoyobima na veut se apresentar muito bem partout dans le monde soki moto alingi oyebanga plus nakoki kosala makeup mais pour le moment naza nadona mitana na mindima na nga moko omitali na kitala te olobi nzambe merci ebiso tokomi totali na kitala tala te namoni fona bakisa créance surtout makambo bamatiala miso wana wana mpenza todimine koto wana mpona ezali donto longo nango no nde tozoloba nde nazoyoka o libala o miboyo o boye te foto midonto tiana no base ya likambo eza nini obala omoni obalaki na makeup mobali ntango olamuka non mobali te moto akoki mpona mobali te mobali akoki mpona mwasi te moto afo vivre selon ndenge nzambe akelela yo soki tozosala kaka mpona libala tolinga te likambo ngo soki totia yango tolukila yango raison ya libala tolukila yango raison moko songolo te tozala na base totikala na base ke tolobela makeup rien à voir na libala rien à voir ya mwasi rien à voir donc makeup ezali mabe te ezali mpe malamu te mais ezala nde exagéré te voilà merci mingi eza mpona basalela yango ndenge biloko bilamba mpe batika yango mpona tolata yango oui biloko
na wenze bateka mpona tosomba tolia eza mpe ndenge bato basala bamake-up bazoneti ekota flo na mona kongo c'est grande agrifador donc silo ogrifaka mpona olinga ozala bongo mais oexagere nde te otika te semeki na nganga ndako ezanga lipa soki mbongo osomba lipa mpona olati yoshi yamba moto basansi wana donc ndenge eza wana tosala make-up me tosala nango na ezali ya kitoko tozala conscience na biso tiala ke sans make-up je suis ça que je suis nga nasali nini sikoyo te fiche ke nga nasali yo nini natiki ye na ndako alali nzala kasi balobi ke no mwasi soki atie make-up te bakolingi na libala te bamosusu baosala o na cadre wana yango sepuse bazali koexagere. Ok bayoki yo vraiment naboni bacommentaire batebeli balobi ke no osololi kitoko vraiment wumela kozanga te na baintervention na yo namoni deja babia asololi kitoko awumela wi ya kowumela bacommentaire ezokoleka deja ebele zambe na biso apambola yo mpenza Virginie TV te wana final moi ça va pas Chico Ndembo moi ça va pas Chico Ndembo ouais tu peux se olobi kombote vraiment tabita mbote mingi tozali kaka kocontinue na live na biso bao bazali toujours bali ko intervenir numéro za likolo James Bond donc ici que zali bongama déjà na numéro za likolo benga kaka numéro wana numéro wana na lolenge okopartager na bafani na biso vraiment basi bazokosa mingi mibali bobima batalokuta mpona ba make-up na bino mobali yamona kokosa eza pena kokosa parce que zela batitiela na bino filme moko eza kokosa te oui ezali kokosa parce que na lobai ka nebandela eza faute ya mibali yo ntango ozolinga nga nga natelanga bamakiage na nga siko pourquoi oyebisanga teke nasokolo elongo mona elongi na ngai ndenge ezalaka ok tozwi appel mobo oui allo tozolanda yo. Ok, on a s'excusé. Bon, il fallait que na pesi no mbote mingi rien jinga, mbote papa. Amen, merci. Mbote papa, mbote. Amen. Très bien, 100%. Amen. Amen. Loba papa Sakola. Je comprends. Donc esprit na simeloko wana. Tala bana na biso ya basi nde batako kanga ba photo. Abimisi le mulibanda abaluki apesi sima de kosoma de cette biloko moko ezali esprit mutu eza na sima ya biloko wana baslap bazosala bafoto na tiktak wana nyonso tuko ezali esprit na sima esprit ya sensualité mpe ya séduction yango ezosala mingi bana na biso bakangaka bafoto wana soki otali bango okomona ke na foto akomi lokola indien abimisi lele molibanda abimi atie alakisi kote ya nsima donc ezali esprit olandanga ndenge na ndenge eki makeup te makeup eza problème te mpo namona mpe napesa bino eloko moko
ndenge bakomisaka ye na bato mpe bamarche da costa asalaka bameka mokosoko donki ndenge bakomisaka basi na biso soki bakele bandibu natie matsala moko na misu matsala bato moko nana koti nana fungoli porte te me manzaka nase fungoli porte ya make-up te nasukisa boye ezali problème ya esprit ya sensualité mpona na ya séduction yango wana ezalaka ke mobali soki atotala bafoto wana okomona mwasi aza koseduire yo mwasi aza kotouche yo spirituellement na sensualité fanamu sensualidade e sedução ezali esprit na bana na biso elasuka boye biso toza na bana bajeune fille bandako fo kozalaka soki omoni make-up wana ekomi tia koatire ekomi kosala ke ekomi kolulisa eza deja esprit eza na nsima mpona make-up naturel wana bake otala na commentaire na lobi ke avion ezalaka baku mibale avion ezalaka baku mibake make-up na naturel eza nango mabe te eza nango mabe te fo équilibre naturel plus make-up eza na équilibre mais nakosukisa boye nayetemata kokobakisa na ye problème ezali esprit ya sensualité biloko oyo ebandaka na bamindele bamindele babandaka yango bachanteuse oyo tobi oyo minene batani ya lopes bana bachanteuse omonaka wana bango babimisaka biloko wana ezali biso bafrike te biso tolandaka nde babalanda ngombe biso tolandaka nde oyo baza kosala deja yo moko tala deja soki mundele na natique aza deja ndenge nzambe asala ye mpona nini mundele fo tia susu matsala na miso po mundele fo bakisa susu manzaka na maboko biso kosala manzaka wana te mama na ngai nantomoni na manzaka te ezali biloko ya mindele me na nsima na yango na soki ti awa papa plore na biso tika kokritike bande parce au nom de Jésus tika kokitika au nom de Jésus na basi oyo okomona na soki ozana problème te mpona make-up nazana penga natelaka ndenge esprit oyo eza na nsima nayambaka mwana na ngai ya mwasi mpo naza na mwana mwasi oyo aza jeune fille nayambaka ye me na nsima na domaine esprit au nom de Jésus esprit oyo ekosalaka mibali so omoni mwana na ngai akomosala makambo malilemu abalobaka nsima omona mpe nsima ngo yakukie me azotia mosuki ndenge ezoki biloko moko ezala ngai pasi ntango omona moto mokoye aza ndenge wana monaki ye te liwa nini soki alingi asala biloko wana atengami mokikotaka ye na sokisi wana ebiki bapapa nanga basambeli papa na ye azoyoka ngai yo mpe bazoyoka ngai papa mpe bazoyoka bazoyoka ngai so bakobakisa babakisa me nazali mpe kotelemela flore au nom de Jésus ndenge ezala totelemela ye nga mpe na puya yango totelemela ye merci mingi bahati bazokoma awa bazokoma te osololi kitoko babi baza na posa na yo live yo mpo ya koparticipe un jour na émission oyo bape kolobela mpe kolendisa bato nzambe apambola yo abona yo ngai ya bato naza kaka kolanda ndenge baauditeur ndenge batindaki ngai naloba mpo nani nazali kaka mopandisango vraiment nazali kaka mopandisango nazali kaka koreleye oyo bato bayebisi nga naloba yango nazali koloba vraiment papa na biso asololi kitoko oyebi te na nsima ya make-up esprit mibale ebombami esprit ya séduction na esprit ya sensualité mais oui papa asololi vraiment kitoko puisque otala bana biso banzaka milai papa ye moko alobi ntango atemi na porte mwana ntango ake fongola porte nana komi te me manzaki efongoli déjà porte bamusu ezaka 1 mètre mosusu ezaka 1 mètre mpe ezali téléphone mpe toyambi biso auditeur mosusu vraiment merci mingi mpona intervention kitoko papa na clé ya bakuke le prophète mumela mingi toyambi biso téléphone mosusu oza en direct 007 James Bond tozolanda eyokani amen eyokani lien vencedora
make-up ba poudre wana ouais na ba beauté ba pakula basi ba tela ouais c'est vrai que nous les alabés que nous on a pas make-up ya bandenge na ndenge mais ana ba oyo que nous ba éclairage ya ba visibilité ya ndenge ba flash ya ba ndenge zawana ouais réfléchir quand même bien visage na yo pe ba mona yo comment que non possible yo mais ça c'est comme mode d'utilisation na ngo bantu na ngai ba invitana na fête mo ko li busangai mais ça me mo ko nzela mona ke mo mais jour na mona ke na fête moi soit na kombi pembe na mitoni vraiment ngai mo ke na pensa ba ko pensa donc qui va découvrir que sinon que non était lista 24 x 24 Joka make-up attention là très bien 100%. Ok. Merci toko limbola balandi na biso kezalaki Makuma Vinga 007 James Bond yepe azali pe moko ya bapandisango mona ndakaye molobeli ya mboka bobetika ka James Bond nga kutala James Makuma Vinga to betika Makuma Vinga Facebook okozwaye pe bokoyokani bazali koloba pona mboka
Vraiment, merci pour l'intervention. Qui peut parler au soli qui toko sepeli, sepeli. Surtout, toli quand la bande qu'on a besoin bassi, beau exagéré. Make-up est ma bête. Merci mon vieux. Make-up est ma bête. Neka James Salobi, 00 Salobi qui est ma bête. Ça peut m'alamter, mais beau exagéré en moté. Parce que. Nakoyamba batu. Ezotika na bilamba pembe. Na bafeti. Ozongela. Yamba ba kolinga mwasi na feti te. Kolinga pe mwasi na ekalate. Lingaka mwasi na mboyi. Na mboyi. Okoye ba yomoni eloko mape et si ça rappelle moi et pe ça rabasi basa la pe et tobe sensualité na mbeto. Donc sensualité ça va quoi que non. Oza mal à l'aise à la bolimona mobile no pousse ozo banga ke make up no bayo po amona yonde mozali po décorer. Je mona ka mwasi a ça bolingo moko limité donc il y a kitoko te na mbeto. Donc il y a moni ezobota so bolingo ezobota so ba problème belé kati na mabala donc toza la que non mitika so ko bala lingio vraiment quel que soit ba défaut ba tâche ba nini ce qui a yebi ke yo ba tâche ya moi ezali te oya ya ki kolinga pa na yo akoboya yo te même o exagérer chai belé lokola ba couleur comme on nzoto après oza mala le oza okomi lokola permission moko est-ce que bo santaka ndenge ni tango chaka ngo bososola kaka bososola kaka tozalika kozela baintervenant totikalika tokozwata ndenge papa na biso makuma vinga alobi ke mingi basala yango mpona kobomba ta mosusu mwa batashe elongi nalobaki yango mpe na ebandeli ta mosusu oza na tashe moko boye esengeli obomba yango na mekatolakisa bato ndenge nini batashe yango ezali ekati akwesili tokotala yango awa mwa quelques minutes moke depa ya la reine vinga total qu'est-ce que ndenge James Salobi matalikolo na matalikolo wana eza pai na yo nake pai na yo ndenge ka matalikolo epa na ngeza te nake pai na yo zeta to la samino video moko ndenge nini papa na intervention papa na msezali keno basala ki yango pona bato azala mo ba problème mike mais elekate pour ntama azali ko bima po eboma mais chaque fois bo chaka mote parce que ezali matalikolo le susu matalikolo je crois Nathalie Kolo, ezali te Nathalie Kolo na mona yebi tango za place na zomona koleka awa koleka oyo oui koleki so oyo yango bota lokola video oyo tozola sabino bota ndenge transformation ya mwasi oyo azana ba problème na elongi na ye siko ye eza normal a chango poete azana problème na poso na ye yango esengi ya bomba poso na ye na make-up awa ndeza la ngono normal ezelo kwa koseka te mais sikoyo oliatika la na tere mobile na mona ka ye ayeba ke no mo sina asufaka premier po mais ye azobomba pe na mobile na siko mobala ko kutana na ngoboye akimie wande siko eza mabe abenge ndoki siko soka moni na butaneti oyo boy ata bino moko siko soka bengi ndoki bana opengo ndoki bola mbala tongo bokuti mosi na komi boy yo itala neti o oyeba ki boy te bosomo na gauche na droite ndengeza bobenga ba mama bosomo na kaka ndenge ndeka uza posa ba mama bobenga boloba balobi ke nonga na sosola batake basosoli siko ba mama boloba surtout to kesu sona ba maquillage yango totaka tina manzaka tabino moko siko boko sokola ndenge ba manzaka milai wana porte nane formami que déjà l'inzaka c'est formé déjà porte nane ko to ko musapite ko lamba ndenge nini ko kanga suki no ndenge ni pour lata ndenge nini vraiment bon moni ko tia manzaka wana mingi bazana problème sérieux oui bien côté manzaka vraiment ça problème sérieux pour make up ko tia ok osokole longo manzaka na siko tia ofuta musu 50 €. Siko na jour moko ke longo ka manzaka moto mona tiki za perte. Mais ba musu wa chamo na période la fête, tango ke fête ko ko sa. Mais bana lelo ba tia ngo sute ke lelo ba lugara te ke fête na moya lelo bana ba koma ba onkaga ba landa kaka ko mode na ba onka ndenge ezo kendela. Voilà. Biso ba maman ndi en tout cas nga na pesa ba mingi conseil pa ba maman manzaka vraiment eza vraiment bien te po mama za mama ndako eseka ki kolamba ko bongisa biloko ko suka bilamba mangeke toza machine ya bilamba mais moko pe ba bilamba mususu pe to nika ngo na maboko ya suto into kata na biso bozo benga te to sela kaka bozo benga te to ko kene mulai te parce que mulai kamebela ko sala bien vraiment te to liko ba ka no make up eza malamu eza pe mabete mais bo exagérer te bo za la pe complexité bomitika puisque mingi bazali kozwa problème na banda ko mabana na bango pona make up alingi ko lakisa défaut na yete eza na nzoto pa ya mobali
mokolo mobala ko découvrir yango abengi ndoki akoki ko supporter mo lisusu te alors tia make up na yo na ndenge ya malamu oyo ko permettre yo ke no mobali na yo asepela ayeba ke no bon ayebi yo mobimba ata otie make up ayebi yo ata otie te ayebi yo ako supporter mo puisque bolingo evandaka na pote te ezali nde motema mpona lelo namoni ke tokosuka awa po toza na choix te tokoki kozelaka te puisque eza mosala te tozelaka bino topesi bino mbote merci mpona soutien na bino tokutana susu mikoleko ya dimanche po tolobela su thème mosusu tokotia mpe kaka na mikoleko ya bokomona bokosepela intervention na biso ezali ke no bokommente video oyo bopartage yango na baninga balandaki te bopesa na toli et puis bon commenter sur na set peut-être tokoya su kozongela yango so bokolinga na demande na bino te examiner vraiment on a ebi ke na minute ba mama pa bozali boboy na bino kobenga et sali la reine nzinga vraiment bien te boza ebele na li ba komela yo ngala ye ba komela ngai kozala vraiment bien yango na pona lelo en tout cas tozo comme biso de na suka et lo kaka oyo la reine nzinga koyo koyebisa omoni to leki a liboso to leki te poto ko tuka batu bambeli non pour make up biso no stotiaka ngai pe la reine nzinga na tiaka na ko kanga na teke ya liboso na tiaka make up te na tiaka mutu nyonso mwasi nyonso tanga alati ya bongwami to koma ko tia mingi ba make up esaka na ngwe lokote mais to ye ha liboso poto pesa kaka conseil o moni ke soko zana ndako soko ozana ndako eza vraiment malamu ke zala na yo vraiment naturel ndenge ozalaka po ete ba make up oyo ezobebisa vraiment bilongi na biso bondimilanga bandeko na nga nga seli mona somaka make up moko na tie oyebi ke na bima ba bouton pop na batache sila eliaki tanga yango bandeko na nga make up eza mabe te ndenge mpe photo fo azali awa eza te ke aza contre yango po eza na bato mosusu bazolanda ye bakoyina ye pamba non aza na ye contre yango te me aye kaka po ete azongisa vraiment biso bamama na bana biso na nzela po ete biso mpe na système nde mpe tozotiela yango tozolekisa yango yango na toye liboso awa kaka mpona kaka conseil ezalaka malamu mutu oyo ayebi nyonso aza te mutu nyonso azala mposa koyekola meme nga mpe alingaka koyekola na yango sikoyo bo balingi bagarde bapona bango kitoko bazala naturel bocontacte Marcia da Costa babengi MQ event tokosala na ye émission ye akopesa bino akomake la reine nzinga akolakisa bino lolenge nokoki kotiaka maquillage na mpona yo afin ke ozala esclave te butu moi tongo pokwa donc ya olakisa maquillage ya tongo maquillage ya butango oza kolala afin ke ntango olamuki na tongo papa mono toujours que non oui ndenge ozalaka kaka tokobengi mpo azali spécialiste ya maquillage tobiko bakeno décoration ya mariage ya baanniversaire surtout basuki omoni genre basuki oyo la reine nzinga aza nango donc soki olingi basala osuki yango kitoko lolenge ya la reine nzinga contacte Marcia event Marcia MQ to Marcia da Costa donc oke na YouTube na Facebook okobeta Marcia da Costa oke na YouTube okobeta MQ event okomona yango ekobima okomona mosala salaka aosala mosala kitoko oui po ye même oza na anniversaire bafete ya oui alors mama bi mbote olokola éviter de faire asuka éviter asuka baminga la TV yo na bebaka kati ya France mokosukisaka yo mkala tosukisaka olobi nini bonsoir likambo te oza deja na ozalaki na émission foti te to comprendre oza deja na ligne bato bazolanda yo balingi bayoka yo oza na ligne maloba eza maboka na yo likambo te ya mama totikeli yo ntango na likambo bino boye koloba nango lelo na nekere eza nango mabe te eza malamu voilà mais sikoyo eza ça dépend ya mutu eza na mutu mosusu oyo atia makie kasaka bien donc ifo lukasi ata kotia mingi te atie quand même ya mokie kaka omone asante à l'aise eza mpe na mutu mosusu donke po abima kaka ikipasa
maquillage automatique. Mais conseil nga na opesa bandeko eza nini omoni bamekeki tozotya eza malamu eza mabe te mais badifférent ya baproduit yango mpe mosusu tobekisa biso bafo eza bato misusu basosango mpona kobomba batage bandeko kobimisa c'est normal biso na batage batampon etu misu bazosango mpona kobomba batage mais conseil nga na opesa bino boluka kotia bango tous les jours te kotia maquillage tous les jours ezobekisa biso bilongi eza mosusu eza place mo ozokende esengi mpenza ke otia maquillage omona kote mosusu ozokende esengi nango otia mpe maquillage te ya depope kozala naturel ezalaka mpe bien moko otie maquillage moko otikali naturel luka mpe tout autour na yo bamesana na yo mpe komona yo naturel soki mpe bamesani kaka komona yo na bamaquillage eza mpe bien te voilà donc on a dit que maquillage eza na mpe bien te eza malamu mais moko ozala naturel na mosusu ozala naturel te ozomona kaka soki nasali naturel pete oza kitoko te non oza kitoko kaka mwasi nyonso oza kitoko mwasi nyonso oza kitoko na mobali oyo alingi ye yo atomona kitoko te mais to mobali nanga azomonanga kitoko donc eza déjà bien voilà eza misuko nde mpo obatela kosona yo voilà merci tous les jours nayebi eza na bato mingi même bajeune fille bilongo na bango ekomi kobeba baposo na bango ekomi kobeba mpona nini tous les jours koteka ta oyo trop de mélange ezobebisa poso ezobebisa na tente tosala vraimen attention bani même bademakia fo kosala attention omaizala nalingi napesa ndeko otie maquillage na yo kolala na maquillage te avant osoko avant olala joie démaquiller elongi na yo après kodémaquiller elongi na démaquillant joie vraiment savon sokola elongi no bien ebi ke émission oyo nakoya na kongo nazoprépare yango mpo nasala po nazomona bandeko mingi bazopeba kolala na maquillage epesisaka elongi po da ntango ntango elongi nyonso esangani olali nango ezobimisa mpe baride omona moto oza nanu baride ebimi yo nyonso to akoza maquillage donc conseil kaka naopesa bino vite kolalaka nango te ata outaki fese oza fatike avondala joie démaquille elongi na yo soki osilisi mpenza savon nika pene elongi na yo ozwi mpenza gan oniki bakushe nyonso tu wana totiaka soki otiaka 10 couche o 2 couche o 5 couche comme ça bakushe nyonso na tu mpenza elongwe omona elongo mpenza etikali pepele ya lele otie kreni na yo olali bolalaka na maquillage te antuka ezobebisa ezosala mabe makasi donc yango nayeki nango kaka vite nasolola bandeko na nga nza malola papa mpola bino ide oyo boye nango mpenza esali bien kopartage mpo bandeko mpe bayeba misusu baza mpe mayele antuka nalela bino mpa okizobiso merci mingi ezalaki mami ndongala tv bosabone ebele kuna mpe boyoka ebele eza conseil ya kitoko kolala na maquillage te mama mami alobi yango anta otie bamaquillage yango ata 20 sokola elongi na savon ezobebisa elongi ndeko yo elongi se ebebi to regrete te retard na vie eza te kosokola kaka elongi okozonga. Merci mamami, merci. Nzamba zala yo. Vraiment, alobaki so eloko mwa kitoko na sepeke. Maman bien alobi so eloko mwa kitoko alobi ke non. Bana biso actuellement au moins bana 14 ans, 15 ans, 16 ans on tient maquillage. Biso ba parents yo take maman okolobani pona bana. Bon. Va continuer. Topesaka neti bana nyonso conseil mpona boyi kotia ke pa na ngai mpo nga si napekisa bana na nga
nayebisa bango bokebe bebisaka vraiment bilongi ntango boza na bilongi na bino nano eza nano kitoko nano ebebi te botika biloko na bana nga bayokelanga mais conseil nga na kopesa kaka mpona bana nyonso bana na biso nayebi ke bozalaka so na bafacebook te bokoma systeme ya bainstagram mais bamama bakima biso mpe tokimisa bango tokimisa bana po biso mpe bamama tosala bisalasala kuna bana ezosala bango mpe soni yango bakende na bango na instagram yango conseil nga na kopesa bamama boyokisa bana na bino mpenza video botalisa bango yango conseil ya malamu bana botika bamaquillage wana batika yango mpo ezobebisa vraiment bilongi biso tozali ya mikolo biso tozali ya mikolo tokomi deja bamama bino boza nanu belenge nanu bobali te nanu boboti te yango ntango oyo ya kolengela nanu poso na bino bolengela poso na bino bamake-up wana eleka te botika yango bilongi ezobeba bino bokenda mingi na YouTube na YouTube nyonso eza na YouTube balakisaka bato bilongi ebeba bato oyo mpe bazolinga babilongi na bango ezonga nyonso na YouTube eza wana yango mama na biso totelemilaka vraiment bana na biso na likambo oyo ntango biso mo toza na kati ya koyeba vraiment ke bamake-up oyo eza nango mabe me tozotia kaka me tosunga bana na biso vraiment tosepeli mingi na ye ke teme oyo eza teme moko monene eza très très profond yango na mikolo wana osepela tobenga Marcia ayawa alakisa bino basi lolenge ya maquillage bokoki koutilize puisque bokomi lokola bozosentir lokola boza na punition soko tie make-up te ozala kitoko te kasi mabe mpe soki kolakisa biso te tokoyango tozoboya donc aya kolakisa biso bino basi surtout lolenge ni bokoki kotiaka make-up na bino mpe na air oyebi eza na ba-make-up batiaka mpe na ba-air ezali ya moi ezali ya poko ezali ya butu pe ezali mais tozoboya wana bito lingi ta tozaka naturel ya butu tie na moi pona Marcia ye akoya kolakisa biso ndenge ni tokokoza na poso ya bien c'est ça Marcia ayebi ba trick ebele akoya kolakisa biso ndenge tokoza na poso ya bien pe ndenge pe akotiaka make-up nde toloba po mama mami pe sa alobi yango Marcia pe akoyela biso ba trick ndenge ni tokoki kotia yango ndenge pe tokoki kolongola yango yango wana mikoleko ya bokomona vraiment Marcia akomaquiller vraiment la reine Nzinga akoya tokovanda pe na plateau pe bazala po batuna ba question akosepela pe korépondre bito ozala pe ka live otuna nini modèle nini ya maquillage to ya poudre okoki koutilize na ntongo mpo ozalaka no toujours simple olie ozalaka toujours na préoccupation lokola ngambo moko boye donc ye lokola azali spécialiste puisque atangi yango akomemela biso sango yango kitoko nebandoleki no suka mpona leo tokosuka a la reine toli kozwa ntango mingi te na bafani na biso neti soki ozali na moyo ya koloba na bafani ya la reine Nzinga TV surtout bafani ya la reine Nzinga TV ngai eyo ya la reine Nzinga bon mpona nga merci mingi na ndenge vraiment bosili kolanda biso banda ebandeli tina suka en tout cas merci a mingi surtout na bato yanga oya yote oyanga oyanga na bato yanga mpo wana baba fidèle ya la reine Nzinga TV papa Fido alobaki akobenga mabengi te papa Fido abengi te mais bambote pa ozali mama na Vanessa sa bengaki olali pongi omoni poupe Barbie kombo asika alengola ye tamonaki utazangaka te na balive na biso tomonaki ye déjà un jour pa ovanda katikati awa tokotuna mpe mituna ya chaîne na ye ndenge ezali koévolue et puis Alpha Miezi wana sponsor ya la reine Nzinga TV Alpha Miezi bambote papa Chico alandi biso mama bengi mina bosa na ivoi oui yango wana sikoyo mpo na nga bafana ya la reine Nzinga TV na oyo ya photo Flor de Berlin biso toza mpo na bino toye lelo awa toye vraiment ndenge nalobaki wana teke totuka bino nini mutonga toye pena awa kaka mpona kosolola biso nyonso toza na posa ya koyekola yango wana tolelo tosangani bino nyonso tovandi awa mpo toyekola bandeko na nga makambo tolobi awa lelo eza vraiment très important eza vraiment bien mpona esunga biso surtout biso bamama bapapa mpe nayebi bango lelo naboyi nanga kotake bango mpe batiaka bapoudre na bango na kulisi bazwaka mpe bapoudre batiaka bapapa me lelo toye mpona bapapa te
lelo mingi to ye vraiment pour na biso ba kana bango oyela bango wana siko eza côté na yo siko wana siko ko balukila lelo elatinga au moins te bona comme na malili na sani lelo batake biso to tiaka ba make up te bon batake te me ba ko pesa biso conseil merci mingi ya wana siko yo bandeko nanga oyo nyonso abeti libako pona biso to sengi vraiment ba bolimbisi et pas bozali bo beta vraiment mabaku te bo silika te awa to ye ko finga mutu te esika oyo to ye kaka pona kaka conseil eloko mosusu te yango na bambote mingi na bato nyonso balandinga boza telema ebele nakoki vraiment kotanga bakombo na bino mais so na bino tanga ngo ekolia vraiment ata 1 heure de temps awa boza vraiment ebele bambote vraiment pa bozali bafana ya la Reine Nzinga TV. Merci mingi pour na ba fana ya Photoflore FK Vision TV. Merci pour na soutien na bino surtout Tété Thérèse vraiment la Vanessa sponsor officiel Yenda Simbi azo pesa ngama kasi vraiment bo sunga biso na ba conseil na bino. Toza pe na posa li sungi financier toza na posa ba micro toza na posa biloko ebele botiki la carte Tété Thérèse ateye moko donc bo contribuer moi 1 balle ko sala pe moi biso loko ya kitoko mingi to pesi mbote na Efrazi Sunda la couturier na kati ya Berlin. Nazelaka bilamba. Oui, c'est la carte bilamba. Donc azola na biso mbote. To pe na posa boleka bato bazana ba activité. Ngala zelaka bilamba. Boya bolaksa lulenge chaîne eza pona bino laksa mosani ngo tonga bilamba. Obika tonga bilamba kitoko pona basi. Kasi ngala zelaka. Donc bata mariage ko zala ba posa ba manifestation bela ko sala bilamba modèle belé. Surtout na ba été surtout ya bino basi ba modèle belé. Kala mingi te bo mona la Reine Nzinga akosa défilé de mode donc kala mingi te bo voilà mbote lisusu da Makunga Wax sikazali na kati ya ana linte lelo lelo azalaki na ligne je crois voilà tata mwasi nange donc Makunga Wax mbote mingi donc bolinko lata na lolengi ya la femme africaine. N'hésitez pas à contacter boutique Makunga Wax c'est na ligne kaka na Facebook obetika Makunga Wax okomona modèle nyo soit super yepena zalaka à la page donc l'actualité il y a super nyo se bimaka couleur nyo se maki donc maya sika ye pa Makunga Wax qui dit kana Makunga Wax akolati salo lengi ba mama africaine ezala malamu mingi. Merci pour aller tokosuka awa tokuta na mikoleko ya ezala kaka pona kopesa bino conseil ezali te po ekomisa tokoma binemi na bino nzambe na biso amona bino biso tozali kaka pona bino pona biso bo commenter ce que émission bolingi eleka lisusu pona demande na bino tokosalaka yango botindelaka biso bathème ndenge bozali kotinda vraiment tosepeli mingi pona bathème oyo surtout thème oyo botindelaki oyo botolobi awa ya make-up tosepeli yo ndebe eza bapesi biso thème yango yango nesengeli kaka tobeti yango thème na yo mpe kozala mingi na esero prochainement tokobeta yango donc biso tokolima ngambo mpona yango donc yo kuto etali yo te yo pesa biso ka thème mais pourvu que ezala thème oyo kosunga société kosunga communauté mpona conseil bamama bopesa bana na biso toli batika ko exagérer ba make-up na age baza nango mpona bazoyebisa mpona bango avant bazala mbangu te ntango eza na molai mpona bango mobali akolingo kaka mpona make-up mobali ndenge la Reine Nzinga alobaka bolingo ezala motema bolingo ezaka motema kolekisa mpe make-up te puisque mobali soki alingi yo mpona make-up akodécouvrir yo aokima yo mais linga olakise kati na yo ndenge ozali ye moto akoyeba kosala choix pour aujourd'hui tosoki awa tokopesa nzambe raison botikala malamu eloba vérité makese Photoflore de Luanda déjà en opération raison ala mingi te Alléluia. Lagi dia di kuda, kaki di kuda, panji minum balik.